luya kutala mwana mama luya kumona Daria TV yango mwana mama tusabonana nute pesa kusabone yango yo so linguta ba gag ba émotion ba série télévisée série chroniqueuse bukutala ngwawa na Daria TV nyonso buzana ngoposa bukulanda ya wana naza usenga na bino busabone masuvema na Daria TV. Coucou ti Daria TV. Ba fanatique nyonso ibutu ngabu kuzwanga wapi si utel na gauche vo kumona ngate utel na droite kumona ngate mais avant umona ngai na Daria TV nde makambo Daria TV ba théâtre kitoko ba émission kitoko ba musique kitoko en tout cas isengo izali ba fanatique na ngani nyonso allez buya kuna bula na ngana Daria TV buya kutela s'abonnez-vous massivement abonnez-vous s'abonnez-vous s'abonnez na Daria TV Daria TV na Daria TV odingo mona nani odingo tala nini odingo okota na Daria TV radio loko ya pamba kaka obingi s'abonner obingi massivement lusangani s'abonner na Daria TV wana okutala nyonso uzana ngupusa odingo tala bagati odingo tala bateatro odingo tala bafilm odingo tala d'émission na kutango pasi musutite tepo pasi tuzaka wani tena lungwa na kuma s'abonner massivement ba etu bolingaka bagag bolingaka ba film bolingaka bongo ba star na bino s'abonner massivement na Daria TV. C'est facile. OK, qu'à place ma comment s'abonner au dobi qui nous wana mais avec le beti Daria TV. Voilà on peut s'abonner au cause ba information nyonso de bengi bino boya et belé s'abonner massivement na Daria TV. En tout cas beaucoup ça la jamais déçu. Olingo seka olingo tala ba film bien olingo mona ba star na bino o bolingaka mais s'abonner massivement na Daria TV makamba bezali ba star bazali bana photo utalate umonate uyoka te baseni nzalaka nangu mekoka na Daria TV te Daria mwasi te me Daria ya sheni soko ningumu na ngai yaka kaka na Daria na lungwa na komawa yoka dansi ya shika ila risque Daria 1 iskaria Daria 2 iskaria revriskamo ila un Daria chaîne ila de le Paris bisonyo suto s'abonner na Daria TV na kuma wa mercier vio ngana lembi vio manzambe ngala lembi et tout ba relation na ba tebele mais bon sunga biso te pourquoi to sambela tu yo jenaka air nyoso tolo na se nzamba sala mais nzamba ofungola biso te pourquoi obenga Adela miloko na France alaki ortine lombo na 12 comme 12 obenga téléphone eleka te tout ça nini et ça te que quand Nzambe yo mi pesa kati komi pesa ka ba gêne osaka ya 45 jours pourquoi Nzambe yo kilota mate ngana ko kana nga gêne te oui et bongo yo non c'est la Nzambe faut faire quelque chose un jour ata sali lelo te sala lobby ndena nzimela Nzambe na kawana akotika ngate babu tozokanga makala misele ezate mibali ya bien bazate Stéphie ya pardon so ata pona ngala mi pesa nga 100% te l'église bongo yo mais ngata unange ko beta babu Nzambe ko répondre ngai dans na sambele pa Nzambe na ke prier ka lelo na bandiko sambela ale Nzamba salela ngamba la moko te Nzamba salela ngalelo te Nzamba tika kata asala mais ça dit bêtise biloko aboye Otala tenga na totala ngana sali bikama na samba na ngaya na subi. Tela kaka. Oya kotala. Amano subi yo muntu olongola masuba. Ile batu bokolongola. Ngaya longola masuba nani poma. Longola ngaya bakule siyo kolongola. Tala nzambe pourquoi c'est fina ko lemba la ngai. Yo la lembi la ngai. Na lembi toujours na sakane. Ba samela nzambe nzamba sala. Pourquoi nzamba ofongola biso? Samba mo église passe. Tala. Asa bino ba passer ya bien bazali. Mais oh ba ya mabelo kwa obolo maboko sansambo.
Bol mon comprendre. Tatela elonga. Alléluia. Tatela elonga. Engana kukumbisa ndebe na ngaya. Nde abo. Ha? Na sambeli mi. Nga vana aba passer roi papi ngwala na États-Unis. Ngwala. Na vana aba passer Mike Mba. Ba passer roi ba Moïse Mbi. Ba sanga misho. Mapena kapasi. Biso toza ya solo po mukile ebi ke baza ya so. Mais oh bien bon ngaboke kona bo space au ngaboke. Bakos. Oh bien ya liga. Comment na église ba le bien aller. Ye bien ya liga. Asala nzambe ya solo. Satana nani akela kaba. Ngana semaka. Kati na semo zaka nzambe mutashishaka bato. To jije te to bito busa dans l'église wala. Surtout yo mais pourquoi nzambe ofongola biso te? Kuna ni yo mama salaka na tangu. Asalaka na ngonga. Bandano ngole bademo bademo bazonga kutu 100%. Yesu matika nga discrétion kozana ngana ma msunza mbasa te point. Ofa mabe obomba. Yo kasinza mabona. Ata yo moko bobo oyo passer aseleke des grands o minimo zangi na kati ne bini mengo oyo esusu plus que ninga za boso apena ndoko to la garantie sili to suka wapi ata na mboko ko bakse su garantie faut ba bimisa biso to suka zama pe boutique na nzoto moye bosela to sandeni to suka ndeni to vanda wapi na famille malonga na isasa te bolinga na liboma na biso to vanda nongo ya biso tena na liboma te ngana ya liboma te ngafo kompora ngana batimi ikesa la kabete mutaliboma dati na mwa ndo ke na fulu pona ngoli ngoya mbona ndako na o telengana babu ata garantie si le monde ba prière ngana zanango donc écoute na dadi écoute na pasteur na ibisaye ayedenga lisusu tokote esu na mozindo bien bogozinde na okeswa na dadi apesa mbongo topesa ala ndako futa mnyongo tozanango njoko loba ni okote mozindo ya prière agozinde okote na mozindo na mamai osengi pasteur lisusu lobe apesi yo sima lobe osani olemba alors yo moko ifo nzamba su yo ateka mozindo aligabla pasteur tova na permanence kuna ya misaele be ya misaele ba bagozinde na libulu mawa permanence sala bino be kiritage ofe ba kiritage trop mwanza masela nzambe bato boye nzambe nanga bato boye nzambe pourquoi liboto ezabo nzambe leke boto leke wapi Você kindoki nzambe ba personne pete mais ok ah ba botika makena pambe loko ndeko na ngada la kana sime seko ok na ngaso église seko na dala ki mutu musuna libote na nganga na bala ndeko na ngai oya toka senga siko sima ngana kila ngana ya miso okele lelo nde abo senga kota ya koidwa pata senga kama kuona mino za pola ntina bosaku eza boye ya bema na mina ngako kola tika ngana okena ngati na kona ngati naza motu mpe mbongo mpe ezangaka na miniti oyo naza mpiaka na kutu naza ta na iloko malunga te mbongo te iloko te nauti kokota mabondeli awa nzambe alakisa ngai asunga ngai na semaine oyo nyonso oyo te semaine oyo kuna ta un mois après nazwa mbongo mpo nazobongisa natonga nasomba nini mabele mpo natia itonga iloko ezali te naza mpiaka bandeko na ngai bana na ngai imto sama negizo kozanga mbongo biso telaka yo na famille nalobi siko yebisanga muto chinenga na benga mondimi no sambelaka kenaka Londres wana Francis Bata na benga binanga za na mbongo te kuna confinement na bengi pe Freddy ya mukoko pana ornela mukoko na Londres yebisanga kasila mikolo vante au salate yo na zo skuto futo anda kundeni oncle webi problème nanga na ina voyager mais tant que vous avez pasteur vous en noko na biso na bi yotsaki ngada na mabonde semaine passée mais na minicho na epona mama mbongo ngabu na sengi nzambe ok pardon non boyo ko voyager na yo wata na safate oncle papa personne son bon ba ça passeport oyi oncle passeport yango yo osali se passeport osali se na billet yo voyager mbongo oncle za sens o atakuta ba lobang susupo oza ebele yango na funa za na mbongo mona poche po oncle ya sunga oyo sango ni bande wa ngala lubi boye ngaboko espoir na ngai mikolo nyonso moto osunga ngai elino umenga mwana mwasi wana lobi papa uza pasteur musala nzambi soki osambeleli ngai mona kamati soki nasambeli akamati mwa quelque chose atimbeli ngai somona
Nasa ne loko te ba mikolo nyos ku kemba na ku kemba. Oncle bele ba bisemaine eleki awo yo bande ko sambela ba. Ko tambisa nga pona bengo na téléphone bila ngaki na iya pa makamba. Bonjour, ça va? Ça va bien papa. Nzambe azana yo. Amen papa. On kadela na ba kolambo. Pesa mon père. C'est là. Amen. Amen maman. Amen papa. OK, boti pour na ta transport. Bon, boti yanga muketo solo. Amen. Amen papa. Amen maman. Amen. Amen. Nani nakubenga yo mama? Nakubenga na téléphone. Yebisa mama nakubenga yo comme ça ou ya kutwa. Donc les deux moments te foutent dans te benga maman za l'est. Alors ça sous la crise attention. La sœur ko la ba kola comme capacité. Ba neve na ngate kula te. Nzamba limisa ye. C'est papa. Bango bazaka soki ba moninga boyi likula mama pasteur ya kufa ba kanisa kama be. Sili likula monyo pe boyi na bassin lobi ay o isili pasteur. Awe kufila biso ba crise cardiaque. Kuna makanisi na ye musika na ngai. Elo na yo sola na yo papa. Amen maman. Amen papa. Elo na yo sola na yo za papa na nga molimo. So naza na problème na luka mususu te problème na nga na yo na ngo. Voilà, c'est ça maman. So ni cause na problème nyotso kusana ngo yena mo pa na ngai. Po yo za dadi na ngo za papa na nga koma ya molimo. Papa na ngo na ko partager le makambo belé. Papa. Mais c'est bien le langage le biso kozana na besoin loko nyotso za na ngo posa ko luka ngai. Oui papa. Voilà. Papa eloko zo simba te na vie na nga na vie bandeko na nga. Ngai toza boye dadi garantie na biso na ndako esili. Ah bon? Oui. Donc na yebi te so nzamba onga na sambelaka yango komi sija baleki na nga na ndako. So pe nzamba onga na salelaka. O nga na ndima ko kaba vie na nga mobimba papa. Nga jeune fille bo mena ndima ko sacrifier vie na nga na sala nzambe. Nzamba ngo zaka pona batu mususu pona biso te. Nyonso to nga na salaka papa esimbaka te makambo na nga ezosimba te ezokende liboso te garantie ndako esili nga na bandeko na nga tokokende wapi papa. Maman Nzambe kusala. Parce que Bible lobi une faute avouée est à moitié pardonnée. Nzambe kusala Nzamba yebi nini asaka na tana ye. Mais akusunga tout kanga mistu bondi là. Oh! Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de... Quand vous comptez, au moins les garçons qui ont été en Gambie, ils ont fini. Papa, prière ici, il faut qu'à tu as tout les garçons qui ont été en Gambie, ils ont fini. Patrick. Dieu de Patrick. Zambi na biso ya bulingo. Papa na tiki mama ipana yo. Papa sa... Sengo. Na benza me otelo ko ko na biso na kimelo po mo kitoko. To kilesu wa pitanza me na sale. Bakamangani na baba ko tome na bina jimbongo wapi ngana ngala bakina. Mapamboli. Wiki nzamba mana pitanza me na sale. Donc vous avez place muto asuki parce nzamba banda. To zubongo. Toko bakana. Ya combien de dollars? Il a pas de la répéter. Tu aurais pu prendre combien de dollars? Et j'ai payé ma femme congolaise zanté. Bastana bastana loso ça c'est bon. Wana ya na sima. Nzambe tellement sali. Pasteur pe azoya ozoya. Pour le rognon soko zwimbo. Il faut que l'on ka dignité. Yango le la sepeno. Bon, la conscience ensemble. Wende sobibo. Na zombo ya basenza. Mais tango zimbo pense bi pousser que pas musa. Ouais. Il faut que vous avez passé. On a l'autre sauté. Donc peut un autre tanga. Pourquoi ça mon laisser mon kena ndo pasteur c'est en bas si. Ma wa pesa la bataille. Moi be basome na ma. Daddy. Alba amen. Yo ni le ba secteur. Papa excuse secteur. Yo ni le ba. Amen. Comment na gaya kala kama mtu esela kata papa. Yo nde mtu esala. Amen na se repenser. Je suis à boa msana nzambe. Le wanga beta atosha zuto pesa wasana nzambe. Wala menga kosa ufinga.
Mais le long Nzambe roi yo mo so se liboso na e. Bo ade le ko ba bonde na se azwi mo ga garanti. Après aba pe odin, do pe odin minu. Après ba pe se di me. There so adit amen. Amen. Yeah, amen. Amen. Excuse amen ngezela kanini. Mais parce que vous méritez, vous avez qu'un zinga. Donc, il y a quelques minutes. Ça vous paye quand même minutes parce qu'il y a la moto. Ah, vous avez moto rapide. Il y a la moto pour mon édition à pasteur. Si vous avez ma bonne délire, ma casse, il y a un moto gâté. Ah, amen. 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 Oh, Babou. Je vais le poser l'écolo pour na papa hein. Amen, papa. Merci maman. En tout cas prophète même ngave na wani matin ba sanza na weke mabonde no. Nzambe asali. Amen papa. Mikolo ba jeune ezate jeune prière ezate. Nzambe asana bino te ba mikolo ba jeune pe. Mais tu sali boy tu pe mina no moke. Ah OK. Tu zongi na mo. Oh jeune le roi ate vraiment ça ba para. Il faut Pour mabonde ya ba para. Il faut que tu na yepe mabonde. C'est ça na mundi. Il y a 6 mois, il y a tout ça na 4 mois. On soit ngata de bela na kuna parking. Tu gumi la tena prière. Tu vas nous damer la tu me dis la Papa te excuse ngina tunasaki muntu pea de la ke kuna nilipanga na basakana na bana baba futile kana nilipanga na basakana papa akota tano na poko ako yepe na moni 6 mois zangu tu pousse 8 mois tu kota na 8 mois bon ma croissance amen yaka baba ngala bakamena mena ya sextanga asepeli apa oui, ma soeur, Bobo. Ok, nous bengi kamba mazi moto donc. rapidité wana. Yo so bengi mbala atana ba prière pas la. Voilà, là solo na église a boudé nga pula nga tshako. Kelo go zo mfelo pe to pesa papa na. Kala mingi tenga yo de la cheba. Ah, s'il vous plaît, pour ma vie parler. Moi t'es c'est mignon, c'est de la pala. 6 gentil. Eh, na c'est bien la Ah, ça zimbongo nengazo. Ah, c'est le quoi le bang. Ngane azo mongo, ah, c'est le bozongo. Obela nga likolo na pesa dadi. Nazoeka ya ngale pa likolo. Dadi mutekita la ya. Amen. Babu. Comment nous salia Babu? Naseni. Pourquoi dorati ngo zo pesi pasteur mo? Likolo ya dadi. Ndena swika likolo na pesi dadi. Mais ba yoka ka kilo tango simbe loko bosa. Ngana koyeba ndenge nini? Ngana koyeba ndenge ba jetana. Osaki bonga pasteur yango $100. Abena ngala kombe pesa likolo, nsuye likolo ndena pesi dadi. Ya garantie za ki likolo. $100 na 10%. Eza ya 10%. On va passer à garantie. Et à combien? $950. Ça y est, il faut pas la Usually sema. Usually sema. Amen. Il y a un yango ya hiyo fusion. Boxelinga ito. Ni toi personne de confusion. Yo fusion. Oh ba pesa ki eza ya garantie ya yango ya pesa. Lo mne pesa yo force 109 na garantie. Sio yongape. Sima na yo. Pona sina bonje na ngonzambe. Na bonje ya ngonzambe. Nani? Nangabe na semi yango. Na la pasteur nangati. Esa la pasteur nangati. Papa benga. On semela. Apesi pa pasteur mususu. Na pesi pe pasteur wana.
kaka nabengi papa eza confusion esalami papa eza confusion oyo yo yango oyo nga mutu nabenga ngai mpe ngai nazalaki na problème nasambelaki nzambe asunga ngai mpe nini nakozwa mbongo ntango yo opesi ngai pourcentage wana ngai mpe naki kobonzela nzambe oyo mpe dodi koba boye te kosala bongo te kolo avanda kosala bongo te yo bonze nzambe ekopesa apesi kolo aza tokelande mamu nasali horaire fala pesa enveloppe ya yonga ya spise nasi mbo ya garanti na pesi yo futa oyo na garanti nekoka te tonyonga ne pesa $50 tozwa te na ngai mutu ozosala bonde ngai solo mbongo wana kopesa mabola papa nayo mpe papa ngai na bonzela ngo nzambe bimo bonzeli ngai dimi na ngai bonga bela kamati dimi ngai kopesa ngai mwana kosala boye te papa esasaliti na yo mpe nde moto osala biso boye kutu nalingi nasambela butala bana mibale ya kizengi papa tika nasambela bango mpona mbongo mopesi wana kutu kalikili ekoki te moko katia dati babengana esala lopango wendadi peleza oyo richa embi dadi ngiama eyo te yokeletomawe topesi yo yongo epesa biso bakobengana biso papa nakubeta nakufingo mabe oza pense ya lokuta okofuta Das King. Aimons-nous vivants, mes frères et sœurs. Yeah. C'est vrai que l'amour doit être au rendez-vous. On est frères, on doit profiter de vivre ensemble le reste de nos jours. Oui, sans amour, on est comme un cymbales qui retombe sur les sols. Révélons nos intelligences, sinon on serait comme de verre qui trimballent sur les sols. Cela nous passe, oui ça passe pour toujours. L'amour prend patience et l'amour en service. Oui, l'amour ne jalouse pas, ne fait rien d'injustice, il fait rien de...